libala yo na muna wana ti ba libala ya pote ba contrat mindele oyaka Nicki Minaj balaki oyaka star mo américain bali après 6 mois 4 mois libala ekufa te ekufi mais ngana zo souhaiter libala ekufa te mais to mona ka mo to mona ka obalaka déjà moi si ozaka congolais mboka na biso après bokendaki na séance de divorce bokaboni toyokaka yo pe na mateya na yo ndenge teyaka oza na posa lisusu ya divorce te na vie na batu baza na façon na bango bazelaka mindele baza na kikiti na bango bakongolais baza na kikiti na bino na biso bino batu o bozo condamner papa na biso Joël Francis c'est que timu tabimi libanda c'est qu'a remarqué que non na zwaki ba congolaise na monelo ka malonga ezate tikana bimando libanda na yango conseil nazo pesa maman na biso ya mundele ce que lingo piqué crise te kota réseaux sociaux yango nazo senga na papa na biso Joël Francis botola mosi na yo téléphone na iPhone botola no iPhone botola Android botola Samsung aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Tinga mama ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na mona kite tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Tinga. Bonjour bana poto bana mokili mobima ça dépend na ero bokolanela Francis Moté Chando mobala mbinga tromete caracé l'homme de bête tableau ko lenga blogo toujours na kata la Rendinga TV chaîne na vitesse et chaîne actualité beau commenter beau partager beau aimer c'est Francis Moté Chando garçon de l'X tika na vandi ça avato banako anosele bino sujet na biso mukolo lelo et lo mo bat bayebi senga Francis Moté Chando o vandi mingi telemanan yango na ye lelo pona telema par rapport que non et ça na makambo mususu auto so la senga rovanda te ko vanda mo senga na ba sujet nango mais sujet mukolo ya lelo et senga ki Francis Moté Chando garçon de l'X a tellement nous po kuvanda vana pe moi mingi ezala non bien mais moi pe selon makambu musu senga ko telema pe ça bien par rapport à sujet par rapport ndenge toujours na kata la Rendinga TV chaîne à vitesse de chaîne actualité tikana vandi sa maman la Rendinga moulin vesedoka moi c'est makasa longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes maman la Rendinga longa bango di bakisala ka lisusu na la japonaise lenga mokili bima suka pembe okumbaka bakoko tikana vandi sa mauvais François Foutila mokonza bambeku mauvais François Foutila mokonza bambeku fondation Foutila da Silva asala fondation ne pona ko sunga batu kumela vana ngone no le nombre one mutale ko azate tikana vandi sa l'impérateur asaka moko na kombo Antonio de Bundes l'impérateur et la Antonio de Bundes asaka moko na kombo Antonio de Bundes l'impérateur tikana vandi sa boss adose nga maître sengi kinga san toujours moto moko bien bikabaka batikana vandi sa igaka emotrement di lo mombele 4 fois mo tali mo so kumusindambe quelle beauté, quelle fraîcheur, tikana vandi sa maman katokunga la beauté de Atlanta mama teleke na kitoko azate na kombo ya mama katokunga la beauté de Atlanta tikana vandi sa diebula lokumu ya bana mombele Japon toujours la tara griffe musite kaka Japon diebula lokumu ya bana mombele émission bête bleu bandi bokota bomata ba volume kane na ese bino ke no sujet na biso mkolelo et sengi ke Francis Moté Chando a tellement na sala bino émission ko tellement mwakala na sala bino émission ko tellement mwakala bozo mona ndenge batu bazoleka mo pe bana poto senga pe mo boy tozo sala émission bozo mona ndenge batu bazoleka tozo sala émission bozo mona ndenge ba jeune bazoleka ba maman bazoleka bana bazoleka et ça la bien toujours beaucoup monter beau partager beau aimer émission bête bloko tozaka bongo pona revendre pe ka mo pe to telemaka mo pe to binaka mo pe to ningisaka nzoto mo pe to ba spécial ba dédicace car ndenge zaka beau s'abonner toujours beau commenter beau partager beau aimer maman na lisolo o esali Francis Moté Chando garçon de l'X vanda te ezali par rapport ndenge to moni prophète Joël Francis abali mwasi ya mundele pona ngai libala ezali mokano ya Nzambe. Donc côté on a toujours la place où tu peux critiquer papa na biso Joël Francis par rapport à libala na libala les amokano ya Nzambe donc ceux qui bat babalani ezalaka lukumu pa Nzambe po Nzambe alobi que non mobali okolongwa na ndako ya bapara okende epai
papa ya moi si bosali foyer bosali couple bobandi ko bota bana bino eza nango problème te mais pona ngai ah pina bo matabavoli par rapport mon mena lo balelo nabiga mamako lo balelo bato belé bo supporter ngai kana na isa bino bo supporter Francis Monté Chando Gaston de Lix et l'homme de Betelo kelenga bloko émission na biso Betelo déjà bandaki déjà beaucoup ta bo matabavoli. Et pendant que awa conseil na kopesa papa na biso Joël Francis eza nini bo kanga bebo matcha volume mutu o alingaka conseil te c'est gaza mutu ebinzambe te lokolo lingaka conseil c'est que oza mutu ebinzambe conseil o ngai na pesa papa na biso Joël Francis ayo eza nini to monaka obalaka déjà mwasi o azaka congolaise mboka na biso après bokendaki na séance de divorce bokabwani toyokaka yo pe na mateya na yo ndengo teyaka ozana posa lisusu ya divorce te na vie na yo donc c'est que moi si oyo bali aza pe congolaise te aza étranger aza mutu oyo mboka libanda c'est que lokola yo obali ye yoka conseil papa na ngai yoka conseil papa na biso Joël Francis lokola yo obali ye yeba ke mama ya batu azala bien na libala toyebi ke libala misusu et ça n'a pas problème mais respectez moi si abatu oyo aza mwana mboka na biso to jouer libanda to yebi mindele ndenge ba vivaka na ndenge bazalelaka mais batu na batu bazana façon na bango bazalelaka mindele bazana kikiti na bango ba congolais bazana kikiti na bino na biso bino batu o bozo condamner papa na biso Joël Francis. C'est que Timou Tabimi Libanda c'est qu'a remarqué que non na zwaki ba congolaise na monelo ka malonga ezate tikana bimando libanda papa na biso Joël Francis abimi libanda azui mundele aye na ye c'est que agutaki ba congolais amoni ke loka malonga ezate boski zenga pona te mais fona lo bafuna beta biloko na yango conseil nazo pesa mama na biso mundele. Ce que l'on a piqué crise te côté réseaux sociaux. Yango nazo senga na papa na biso Joël Francis. Botola mwasi na yo téléphone iPhone. Botola no iPhone. Botola Android. Botola Samsung. Ce que tiki kaka mwasi wana mundela côté réseaux sociaux papa na ngai yeba ke libale ko kufa. Nazo souhaiter libale kufa te mais to yebi réseaux sociaux ndenge zalaka. To yebi ngo ndenge zalaka. Botola mwasi na yo téléphone yango yui. Yango nazo senga yo botola mwasi no téléphone po mundele ye soka monika mabemba liboso mundela bomaka libala congolaise azana makasi ko supporter ayebi ke na ko supporter za libala bate biso pe ba mama na biso ya kalafona supporter libala ndenge kendaka mais mundela za ba makasi wona te mundela za mutu mo soka moni mabe de no semba moko eyinda pe bango mindele bazana mabala ba contrat yango nazo senga papa na biso Joël Francis. Kolinga moi sinon c'est la réseaux sociaux surtout Facebook surtout YouTube omboka bana oche pour ngata on kozolanga biloko na kobomba na ngate na kobeta na nga biloko ezui ce qui moi sinon akuté nango ndeti soko moi sinon ndeti exemple akuté na ba makambo oyo magé déjà les kaki akuté na exemple na be exemple na bi ke exemple na bi ke bokom na noko kangisa bat menga apesa exemple Joël Francis a senté mundi milaka église exemple Joël Francis a senté protocole à cette église donc yo tiki mo sino mundele po ba koka ba makambu te exemple so tiki leke ba téléphone donc okota bo moni na ba titre na biso ndepe to tsara mo sa kota moni lo ngambali na ata la pe bo awe pe ko buma libala yango nazo senga na mama na biso. Tant que je bali pasteur Joël Francis supporter nabi ko ka rappel lingala pour linga ko la lingala faut ya balinga lo ka rappel lingala de supporter makambu nyonso oyo ekoya ipa na mbali na yo ceux qui eye le komu supporter et ba critique supporter ko bo malibala te pona yo ka ki mutu moka lo baki boy c'est que mubali na ngai na ba commune mususu asala boy ceux qui totali bien vérité on a zone babatebeli bazana ngote mongo to ko balancer les bino quelques images bon mon ndenge masolo ndenge lekaki ce qui totali bien
après papa na biso Joël Francis ya ko sala manque on a lukuta et puis voilà après koyoka ba audio papa na biso Joël Francis a dit non faut na la sabatu pena na mo balika ndinga lobaki et puis non na ko sa PDT la PDT donc papa na biso Joël Francis sur total bien à la sipena qui mo bali na ye non na bala moi si oyo aza mundeli mais ça non bien ndenge tozo yoka protocole mo piqué crise nganabi protocole ngo piqué oh protocole a piqué crise oh protocole a piqué crise neni pasteur abali ndena so yo go protocole moko bo piqué crise protocole koto mtu a piqué crise non protocole yo go piqué le crise na nini ningina tu na sikoyo nazo tu na mo voter a piqué crise na mara mususu oh te protocole ce ko piqué crise le ba oza ba problème ba malade na nzoto mais ko piqué crise te pona papa na biso Joël Francis abali non oh yo protocole ko piqué crise na problème nini Daddy abali maman pasteur a monani pour tout le monde dans l'église belé pasteur a terre aye moko maman pasteur a salaraté nga pona ngala na ko mona ke no ba pasteur et ça c'est na bango ko bala basi ba pembe moko bala ka mosi ya pembe abani ko kumisa ye po asaka divorce na mosi ya mwindo et comme que ko sana mosi ya pembe et ça de somo et ça de kitoko oui okoba no mundele okoba la mosi ya pembe okoba la mosi ya mwindo o eza très important ça que non ça na mosi o yebi nzambe est-ce que mosi Joël Francis papa na biso oko supporter makambo lekana kati ya église oko supporter ba jeton oko supporter mafinga po moko pe tanto ya ka na église on avanda kana ba liboso na kita liboso atela ka pasteur na biso Joël Francis mo ba make up atela ki mo ba sil ala teleke mo ba kola mukuse ala teleke mo ba jipe mikuse adendela ka ye ataka mabonza 8 fois tanto pe ndinga za bongo abulela ka papa na biso Joël Francis ndenge pasteur abali boye ba keno ba départ ezebe na église ba départ ezebe na église na biso mboka ce que mon ka pasteur abali pas ba départ ils ont rebellé to éviter pourquoi ba départ ils ont ebele église mo za limité mukolo kaka pasteur wa ko bala yeba ke ba départ ba basio ko zala wana wone ko zala somo to éviter pourquoi ceux qui pasteur a bali ba départ za rebelle wana na ko la bino le pourquoi pour na betra biloko to mona ba pasteur mususu azaka ne célibataire okomona ba fina kati ba église plein okomona fiona pena kaka van fiona pena lingaka pena dadi akima église te na semaine oke na église chaque jour même koloka ka pasteur akobala yeba ke non fiona elo wa liboso akima église so batuni okena sur église te poani te mikolo na changer na église oh yo changer église ndenge nini c'est que yo bene ko kene la pasteur c'est que pe te na bombi na mo makamboyo makamuseza mambo beta biloko te me photo beta biloko félicitations na papa na biso Joël Francis biso awa to pesa ba félicitations to ya répondre au finga batute félicitations ndenge bali eza bien pasteur ya malonga il faut bala po okopambola batu ndenge nini ce que mon ba Joël Francis ba rapidité ba ke ndokobala ba yebile pourquoi ba yebile pourquoi designer ba yebi ba le pourquoi ba yebi ke noté c'est que ba mafinga yebele do pona longola koto tanto ba mafinga wana na sa nini na bala po abala ka déjà mosa liboso ba sala ka divorce na sa nini na bala. Tu veux comprendre que papa n'a pas Joël Francis, bateau de finir qui est pédé. Mais là, on a tali vidéo pasteur de l'île, ça c'est Singabi. C'est que tiens, Bali Bongo, c'est que calendrier. Ah, mais papa n'a pas son matara volume. N'a koyoko mingi. Matara volume. Bino bateau de finir qui est
aza PD aza boy pour to ka pe ba voice ye moko pe déjà ba que non aza PDT ton déjà bali to tika muta bali to se pe la bomba flair bino bato bozo finga bango oh bilamba balati wana oh boy yo muto zo finga bango bilamba balati yo komi na âge nino bali nonte tu peux ça ba tu chance liba les amo kona nzambe peu importe ba mabe ya ba pasteur peu importe ba mabe na bango peu importe ba makambo na bango bazo sala mais dès que ton moni muto abali faut te féliciter. Il faut te féliciter. Ton moni maman pasteur, n'est singa pe bonne nazali. Ton no ke l'église a pasteur na biso Joël Francis. Na kuta na maman mundele. Na ebite so oyo kana munoko ni mais ayoka ka français, lingala pe oyoka na ye. Mais ngato no kende. No baka non. Maman pasteur, sambele langai. Bon s'abonner toujours, bon commenter, bon partager, bon aimer. Émission na biso za mom bien c'est moto sekaka. To pesa ba tu conseil. Botika ko finga bango. Na moni ba commenter na ba chaîne musunde bozo finga bango. Mengana on finga bango te. Bobota. Nebi ke papa na biso o sali show ya bien. O kimi na yo ba congolaise. Po yebi le pourquoi. O gola la boye na mbetu. O mona la téléphone est tambola ga bundeti ndoto ba publier yo ndoto mone ba misusu awo to boy ko tanga ba kombo ba mo kangisa bango bato na ko sala émission waka ba talking na sima awa ndoto ne bigo da zaki na sima zo leka so ko moni mobali atimbeli non ni faut ba congolaise baza boité ko simba te na bimana no libanda mais ba ke place au pays pesa pour la mabe et on a senga na maman na biso au pasteur prophète Joël Francis Abali respecter mobali to ebi ke mindele babanga mibali te respecter mobali pour komaka ke non tantôt moni mobali na ba message mabe ele na kena mboka na ngai okende te to okanga ambassade ezali balo ko supporter yango eli ko ba te que non autant qui prédication moko boye pasteur Joël Francis azo sambela mondimi asimbe tonton na parti moko boye to moni basi mususu bazana na bango so molimo ye bakoyaka na bango moi ça ko ya pe boye pasteur ya simbe tonton na place mo be sensible yo mondele tango mono tali oyebi no ba réalité ya mboka na biso te asa pasteur mais type comme na niveau mobala bala yo c'est que oyebi de A à Z. Batebele ba yebi singa Francis Moté Chando. Est-ce que eza réalité to eza film en Nigeria? Et moi bazo mon onde ti film en Nigeria, bat musu ba yebi singa Francis Moté Chando yebi sabiso. Est-ce que libala wana eza film te ba benga ki papa na so Joël Francis ça la film ya scénario libala. Dit to mon pasteur Denis Senga tourner film, est-ce que eza ya solo to eza lukuta? Batebe ba benga ngo novelas. Batebe ba benga ngo boye. Batebe ba un prince à New York. Mais Nathalie vidéo, Nathalie makambu nyoso, ngana pesa mno ba information ya vrai. Eza filmé. Eza novelas cité. Ce que zaki novelas, tongo to mona ba mbrasime belé wana. Mais to moni yango te, mais ezali nango réalité o papa na biso abali na ye mwasi na ye totika bango libana na bango epe manandenge ya kimia eza novelasité eza impresse New York té eza ninité eza libala o eza vrai o basangisi les deux familles bino bato bobo ya libala lokumu mo setanda kwa libala okoza na bambongo ebele soza mobala sécurité yeba ke vi na yo bato babando banga ote mobala pesa ka mwasi valeur mwasi pa pesa ka mobali valeur totika bango kende peu importe mabe ya Joël Francis déjà baba neza lokumu enza ya nzambe totika bango kende babota bani belé mais libala oyo na muna wana ti ba libala ya pote ba contrat mindele oya Nicki Minaj balaki oya star mo américain bali après 6 mois 4 mois libala ekufa te ekufi mais ngana zo souhaiter libala ekufa te mais tout le monde a mon musique par rapport à Mindele.
To mona ba Congolais na biso misu bakenda na ba poto na ba Belgique na ba États-Unis bakenda ko bala ba basa mindele mais moi ça mindele ngozo nyokola ye. Après 6 mois 4 mois sinon toi et moi c'est fini, c'est fini. On va zo comprendre. Toi et moi c'est fini ndeni nyozo moi sinanga na bala te. Toi et moi c'est fini pour mindele belé ba bala ka selon contrat libala na bango. Mais pour moi je pense que bango mi balé ba bala ni pour na contrater. Mais maman n'a pas supporté. Et ça fait que non, au fond de mouké, au fond de l'ambassade. Ambassade bandozong sabino ka bozonga, ils ont mambali bala. Supporter nyo ce collègue na kati ndoko libala. Supporter nyo ce collègue na kati église. Supporter nyo so. Ko bo malibala te, pour tanto monaki, mobile na yo, abetaki prophétie mo bebetaki nzadi. Mutu moka fini mobali, ozongi ni mobali no retour te. Oza mama pasteur, zala mutema munene. Pour ça la bien makasi. Bon s'abonner toujours. Bon commenter, bon partager, bon aimer na kata la Rendinga TV, chaîne à vitesse, chaîne actualité. Tika na fan de sa maman la Rendinga moulin verseur à Mosa Makasa longa bitumba ba 2000 personnes, 3000 personnes. Maman la Rendinga longa bango di bakse quelle sous la japonaise elenga mukili bima suki pembe okumbaka bakoko tika na fan de sa l'impérateur azaka moko na kombo Antonio de Bundes l'impérateur na pese bambo te pese zali tika na vande sa mauvais François Futila mokonza bambeku fondation Futila da Silva eza pona ko sunga batu so mutasali fondation photo betele maboko azo sunga peuple congolais azo sunga mokini makabaka kipaka kolo te tika na vande sa mama katokunga la beauté de Atlante tika na vande sa mauvais adosenga maître 5 qui sent toujours motomoko bien boss adosenga maître 5 qui sent toujours motomoko bien bikabaka batika na vande sa YM motomadi Yolande Mombele 4 fois maman tali mosi au commissaire Nzambe quelle beauté quel fauché émission mukola lelo to linga to telema poto vandi mingi batebe obesenga Francis Moté Chando telema nanu poto tano soki okoli to okolité. Bon s'abonner toujours na kata la Rendinga TV, chaîne à vitesse, chaîne actualité. Émission mukola lelo bana poto belé bo ipsenga na sa non telema non par rapport moi peut toujours ça l'émission bozo mona batunde bazoleka moi peut toujours ça l'émission bozo mona bana bozo mona bandeko na bino ba congolais bozo tala ba couloir espace sadiko koliana na komela na pesi bango ba moti place bazali sikana van sa leader Floridor et sadiko amour sincère. T'écoutez une émission Beta Blog Mbalasima toujours dans la Rendinga TV, chaîne à vitesse et chaîne d'actualité. Beta Blog Blog, vous avez toujours bon chaîne à la Rendinga TV, émission Beta Blog, tout comme une souka émission Nabiso, beau commenter, beau partager, beau aimer. Merci beaucoup. Aïe, maman oyo ayebi kofana na bana, maman malamu, dala evandeli na ye. Mwasi ya motema pembe maboko pembe la Rendinga maman ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine.